Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela yo. Edino, yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Avant na banda nanu koloba nazana ba petit na ngai oyo na lingi na sensibiliser bango. Voilà les amis, eza base na ngai. Ba saper nyoso pour la nouvelle génération. Oui. Pour ba sala ma bien mikolo bazola ta très bien. Ba petit na ngai lokola fils Edungu, styliste. Oui. Papa Yoyo Ngando, Patrick Meka Blouson, Cyril Kina, Mfumu, oui. Petit chinois, Pekin, Dekin, Pile Petit, oui. Jancy Mayas, Mokonjaba Blouson. Auto somba blouson ya Louis Vuitton. Le petit nangai Guilhem Mayindou, les mannequins de Paris, oui. Héritier Scamwell, Pile Petit, oui. Na keipe na bato babandaka mwa lisana penga, oui. Na jumi baleka ka clan franchi, Bajar et Tembo le beau parisien, oui. Mikens bayaka Nzambe Apoto, Fumu. Quand on y a la Zemi à Zilamba, et puis bana ya namuna za Cyril Kina et ozana ba Finesse Mangoi, Makila ya ba champion Ali Nosene scénario Dikreno Bayaka namuni lisusoa Christian Lema, oui. Na Bossanité, la Fédération congolaise Brazzaville, Norba de Paris. Et Baza aussi Norba na autre moment la salle de permission car concernant Makambo. Nani c'est Roi Zamunda non? Les Rois Zamunda. Oui. Et puis na ba petite sœur na biso oyo ba intervenir na likambo. Nana Lutula. Et na mona ke Nana Lutula. Wana ba msusu wana franchement siko na ngai banano eloko nini avo banda masolo na yo question la tuna kiyo batangeli yo ba petit na ngai wana ba petit wana ba yeba ke banda lelo oui guerre ese bandi biso na ba jaloux na biso ba jaloux na biso bazo yina biso pona nini bato wana ba revaka biso azo toucher n'importe qui te azo touché bateau oyo ba oya sepela kana bango oya revaka ba na kemeki vacances na 95 lewa ba uyemba ba acha movoto na nzembo ya nani ya cavalier solitaire acha movoto nani Ali Jabir Koko Malanga boyebi nzembo wana cavalier solitaire atako bato akokanaka acha movoto pen après banzembo eba na ye na Mercedes 300 coupé pour les camions balés na Kinshasa ngana Kofi Olomide petit aye biso tozalaki ko siéger na coin ya Osho na Kasavubu et pas ya ba Koko Malanga na terrasse na bango oui omoni tango Koko ebimaka Koko ya Weston ebimaka oui tozalaki ko yebana soki yo sombi tobiki kindanga azalaka nango si Tanto qui t'a Kinshasa entre 83 et 84, garçon on les blancs, ayo kana insulté. Abanda ko sala banda kala, avec ka muta musala. Dans les années 82 déjà, azai ko sala. Roger Chic. Oui. Acha mon vote. Bato ke na ba ko kona misa. Ozaleka misatu. To komi na kin. Ngana le kai kese na lokolo. Na 44 à l'époque que c'est le 42. Nous avons Oyanga. Exact. À coopérer, à jouer Coco, il y a Bot, à Défi. À Défi, si. Il y a le blanc. Mais comme ils ont Yebi,
ba oui le monde ba yebi bato bazaka biso na kingi ba nani Anissé Pedro ba yebi Anissé Pedro que je salue ba yebi José Wanduka azaki ya biso te mais azaki na côté ba na njile mais azaki parisien kaneti biso oui voilà avec un succès na ye pour tant on a ba Victor Kaboni mibale ya ke na bipoli moi na ba njile oui voilà biso totikali na viva na Victoria mais na leo Victoria azaki na moi kumata muke par rapport à Viva Viva azaki na mais pour perdre ba élément sur la Victoria oui ba tie papa Wemba na Kester ba kende ko beta na Lubumbashi Kester a joué boîte ya croco ya le blanc bana poto nyoso ba yebi oui tela ka bango pour la poison ndo ba la poto a joué boîte ya le blanc oui a joué blouson aux avec Michael Jackson ils allaient qui a moi ba le entendu sur connaît Anissé Pedro l'autre temps on a tout à l'heure nani Roger Chic ouais et là quand on a que ça là taba kangane ba émission belé kaneti Michael Jackson ils qui a Roger Chic ouais a joué blouson sous ya D et ça gana na pull ouais ça gana ya parisien sous comme bezo ki mangai donc la pièce wana bo la pièce wana bo la pièce moko boye bana ki ba tango na biso ti jusqu'aux années 2006 tozali koyeba ke lokolo ezaka pa mutu moko boye ozomona oui nga nalata maillot jaune Versace maillot jaune oui na gilet nango et ça ensemble 15 000 francs non les 24 000 francs 24 000 francs c'est équivalent à combien de dollars ou en euros 4 000 hein 4 000 mais ce qu'on t'a dit maillot jaune mais bilo vous avez kolobela ngote makambo voilà c'est ça la taka yango oui ngala zaki nango garçon moi zaki na Londres troisième moi zaki nango Pipin de Kassé Bazak na bato bazala ka chemise ya pamba au moins les autres garçon Bruxelles on a ni moi matadi comment il s'appelle matadi Poupamado oui mais la chemise ya pamba au fil de midi Comment que la joué par la côté pour les personnes mali à son banc on peut faire ça dans le clip vous en en tout cas quand on a que baba ça s'appelle comment que la joué tant na ina bato à son bas chemise oui maillot jaune le vrai maillot jaune o chemise cartonné na mukili yango wana na ba chemise ezaki na grifne Gianni Versace voilà shikoyo ndebi la ba wana Kester azwaka il y a les blancs, Azoni Sakabota les blancs. Vu la relation entre Yéna et Chic, Azoni Sabaplan, monsieur Soanate. Et Tikala. Tikala. Ouais, ils ont des musiciens. Basolo Laki. Ah, Basolo Laki. Soka Sakala. Parce que les musiciens sont Azoni le connaît pas, donc ça est comment passer. Voilà. Ceux qui ont Basolo Laki, ceux qui ont Roger Chic, nous avons eu ça. C'est tout le cas Roger Chic. Oui. Chikoyo. Non, je ouais. Donc, biso, tu marqué époque. Je dis une image, ce qui Anissé Pedro, à l'équipe de victoire, ba photographe, ba tondi na potolo, na combote pour la éviter polémique, bazo kangaye ba photo. Ba photo, bazo teka. Na otana ba kombote ba yebi ba moko na kati ya mitema so ki acha mo voto aleki na victoire bazo kanga ba photo so ki egetoyei le ba benga ege mungwandi so ka aleki wana bazo kanga ba photo ni 15 nitu premier jeune qui t'a BMW série 3 avant même que c'est la sombre d'ailleurs papa il m'a dit tamana BMW na wana ozomona so na ki papa il y a pas mbaté. Il n'y a pas battu. C'est-à-dire nous avons marqué notre époque. Achamovoto, pas grande aujourd'hui. Pas grande. Alors pas grande. na lelio solole connaissez pas notre na miso bato mai ya la belle solo komona e bali
soka soka okoyeba te oyao Edino Image Est-ce que ça le cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si oyo bakutia bilongo mpe uzia yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola Wapi? Global Express. no bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu Bana Kin, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence c'est ça dans mon corps. Maman le Global PM Express Patrick Malovengi. Elle vous a dit la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Vous la photo, on dit que tu as du nom en Afrique, mais on a Global PM Express, ils ont ils ont ici pas beaucoup de matière. Ils ont vraiment la Satorus, la Satorus, au côté Satorus, au tenir numéro 27, Rime Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour reçoit la délégation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la police, nous avons la fête par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le team de la petite police, la police express, et cela va des jours. Et surtout, on a fait un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez pour le monde à Misso, au fouti à Napoto, au salement à Misso Makin, à Ndenge et à Misso Bagapoto, au l'équipe agence, au jus DVD Nayo, au monde de prestation et les Kaki Nakin, selon vous Nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont une agence ici, où on va vous faire du logo, mais aussi en assurance nyonso. Pour la vie awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est on a quelque chose de